Shalom bana nyoso ya monde entier, vous allez côté la biso en direct na chaîne de la télévision Jésus Réponse, chaîne Oyo ya église Oyo Kambami et pas apôtre Maclondi, coordination ya Mama 100 jours, vous allez en direct vous allez la biso na mokili mobimba à travers émission yo tozo solo la makambu et belé Oyo concerné monde entier parce que vous allez na intercession mondiale Mama 100 jours Mama ya mabota mokili mobimba, vous voyez bien que azali na mission na monde entier pour na côté pour na ko évangéliser ezaka a na Congo té atamboli partout dans le monde entier à Kenya ba Brazzaville ba Europe ba Asie partout là ça kokangama ezate parce que nzambe ce ka pesi a pesa na provision le toza na bonne nouvelle na bana nyonso ya États-Unis bazota la biso parce que makoliza déjà na nzela ya Mama 100 jours couple londi bazo komela bino kuna bientôt mais avant tout comme on a programme wana to robeta lisolo parce que bientôt à 2 semaines passées Mama 100 jours azaki na mobembo na Europe ou atambolaki Europe azalaki na France azalaki na Suisse atambolaki mikili belé pour keneka ko sala musala to robeta na lisolo nango voyage lekaki ndenge nini bayambaki ndenge nini bana poto balobini ba témoignage ni to solo yango et puis to robeta c'était na likambo etali voyage aux États-Unis et puis to ko chiter le 31 décembre qui fin de l'année zokoka chaque année Mama 100 jours azana programme munene au monde entier ebi est-ce que à nos programmes ezali programme aux andeni tout de suite au rebelango na kati émission oyo Shalom Mama 100 jours. Shalom Yabron Zamba Pambola yo apambola bandeko nyonso yo bazolanda biso vraiment kimena mokonzi Yesu Kristo ezo mabipa nyonso bozwami ndenge na lobaka soki topemi toza na bomoi nzambe aza malamu donc Yabron Nzambe azaloko Nzambe azaloko Mama 100 jours 2 semaines passées aux arrêts qui na voyage mené en Europe après Mikolo Belé aux arrêts sous na Europe mais au tiko za na Europe awa bit ya voyage na poto ezalaki nini musani ni bosalaki na poto et puis bomemi nini awa na Congo Kinshasa. Merci Yabron na bana Nzambe nyonso bazolanda biso. Oui, c'est vrai tozaki na Europe na sanza yoti